Nasi na kundolaki na yo maloba ma mokonzi ekolo alobi azali kosala manso akoki mpona kosunga bana mboka kozonga na bisika na bango na lombango. Mikolo miso mokonzi ekolo apemaka te, alingaka te komona bana mboka kozala lokola ba refugie. Alingi bango bazonga na bisika bya bango pe azali komeka manso akoki. Kasi ezali makambo manso te tokoki koloba na barezo sosio kolobaka ete asali likambo songolo topakala. Nakoyebisa bana manso ba ekolo bakozonga na bisika bya bango atako ekozwa mwa ntango basengeli koyeba kozela mwa moke. Babombe koyaki na mboka Sake pe na engumba Goma nini ekoyebisa bavandi baye bazali kobika na bisika biye na bitumba bya M23 pona komibatela. Oyebi tobengaka bato baye badongolo miso. Tango tolobi badongolo miso elakisi basepelaka te na bobateli ya bomoi ya bato, balingaka koboma bato. Etapi ya liboso ezalaki kobatela bana mboka ete bazala mosika na babombi eye ezali kokweyaka na bisika bya bango. Pe soki omoni bato ebele bazali kokima na kouta Sake, elakisi te ete monguna azwi mboka yango, kasi bato bazali kotika bisika bya bango mpona komibatela nsima na barokete kokweya. Bazali komibomba mosika na bisika byango mpona komibatela na babombi eye ezali kokweya. Baye bombi esimbaki bango, mbulamatari esalaki manso ekoki mpona kosunga bango kozwa lisalisi ya lopitalo. Kutu ministre na biso ya bobateli ekolo akendeki kotala bango pe kolendisa bango pe amemelaki bango lisungi. Nini lisusu okoloba na bana mboka? Tokokoba kosenga bango kozela moke, makambo bazali kobika makoleka. Basengeli koyeba ete mboka na biso ezali na bitumba ya baye bakoteli biso. Mokonzi ekolo azali kosepela te na makambo maye, azali kosepela te ndenge bana mboka bazali kokoba kopesama etumbu pe azali